Les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien, apenaza bien. Dans la même nouvelle moko ya kitoko, ya ser nabiso Deborah Lukalu, dans nous besoin na ser nabiso na besoin na ki azala ki vraiment ko bina na baby shower na ye. Donc ser nabiso Deborah asala ki mariage comme tout le monde qui mariage mais encore vraiment belle. Donc ça qui vraiment joli et nzamba pamboli bobi ki kozana zemi izali vraiment grâce donc ko bala mtuto ko bala mais ko bota ezalaka vraiment grâce nzamba sala ka pona biso donc ne besoin na ser na biso wana nzamba sala qui est grâce et azui mwana donc azui zemi après kobala après les lots ser na biso asali biso ezali baby shower donc baby shower oh je pense pas que zaki pona biso ni soto mona yango mais comme bobika que internet ezana rapidement encore donc to éviter baby shower et bimi déjà na ba Instagram na ba Facebook ba polémique déjà ba ser na biso bon on a vraiment des ser na biso abimi Deborah she looks so beautiful na zemi ne bozo mona ki aza toujours belle to bi ki ba msusu na zemi ba bebaka msusu ba botin ba kuma kitoko mais vraiment bozo mona ki nzambe abatelier santé na ye kitoko na ye eza toujours na linga Deborah mingi ba chanson na ye na linga kango vraiment mingi je pense que nzamba ko sunga o Deborah obota bien nyoso eleka bien comme tout le monde que it's a girl donc Deborah azobuta mwana mwasi ndingi ngana linga kabana basi les belles dames nazo ba bita na kina zemi ya Kiara les belles dames na sambela pona buta mwana mwasi enzamba waka prière nanga na buta mwana mwasi donc na sepela na linga kabana basi makasi donc ndazo bina wana nazo mona sentiment na donc wana ko luka mwana mwasi pe azui donc ça fait vraiment bien bana nso baza bana comme dans le bon tout seul batike bon mibali non mais préféré nanga na bana ko ngana préféré mwana liboso sana mobali et yami bali azala mwasi pe na sambela ki punango pona nzambe apambolanga na mwana mwasi bozo mona vraiment des ser na biso azobina donc azaki vraiment na esengo asepeli makasi na lipamboli na epo lipamboli azem na mona mutu moko ta silika nango donc nzambe vraiment pamboli bango bozo même décoration ibimi kitoko everything ibimi nice the way alati dress na ye na mobali nde babimi basali vraiment couple na bango chic donc ezalaki vraiment joli Deborah non c'est là na mona bébé na bi ki bébé wana akolanda kitoko na yo donc bébé wana kozala belle seulement comme toi donc pour nanga pour na kosala baby shower est-ce que pour na ba chrétien ba kosala baby shower ezali option ya mutu les belles dames na Congo to nga kosala ok na ko na Afrique to nga kosala ba baby shower te parce que ceux qui moi si azui zemi okomona ke moi si a bombi yango pour to banga kabandoki mais nzambe mutabate la kabiso nzambe mutabate la kabana ezate ke on po za mutanzambe jamais ko sala baby shower non eza option na ye ko sala pas ko sala teza ba tumba zo kazemi au moins banda ko tina ndako ti akobota nda bimi mais pourquoi bimi za ka ti okoma ko kondo bimi parce que zemi za lipamboli okobomba ngo pona nini donc ezelo ko ko bomba ngo te po eya kaliboso ezonga kasima te to bomba okoki ko bomba ngo te donc za lipamboli moko ya bien pona nga abimi si zemi na ye asepeli na baby shower na ye ala yebisi biso ke déjà kaza mwana mwasi soki oza na cadeau kopesa ye pourquoi pas okende opesa ye ekozala bien makasi mais na Afrique tolinga kolakisa te opomona ke ondoki o boye bakolia yo o mwana boye donc ndoki aza partout le bête même mutu bozolala ni ndako moko kozala ndoki oyebi te yango tosambelaka mpona makila nzambe et protéger biso n'est-ce pas donc congratulations to you darling you look so beautiful pesi na posa ozwa zemi mais au nom de Jésus donc ngazemi le loté au nom de Jésus donc ngana okitali bumu et Deborah azovimbi sali bumu d'accord donc nzamba pambola bino bozala bien Deborah ouais c'est ça c'est moi qui n'a une nouvelle moko kitoko donc c'est ça bien surtout besoin ba zemi nzamba zala na bino ba congratulations na bino nyoso batela besoin sa prière parce que prière des ali clé attention ko kimi internet attention ko kimi ki ba mono na zemi te les belles dames et cause aka ke ndo ki besoin o za pembe na ndako donc faut toujours prier pour tous la protéger OK nzambe azana mais c'est que na partager na bino ngazo bina après ça pour moi poser la zemi et Deborah pardonne à votre tête mais malheureusement pendant que vidéo et bima mais vidéo et bimi donc faut ça star Deborah ça star c'est normal les mobile normal faut yiba mobile à monter donc ça star bloc à bima na on peut capo nga mona mabe na monter donc c'était joli
Anyway, enjoy. Merci beaucoup. Ko bosa nate ko aimer vidéo, ko partager, pe ko zala abonner na la show et ko ça ngai bien makasi. Bye bye.